Ingeta, la famille. Bokota, kandenge toyeb sarabino, bokota. Soki makambo ezali, tokoya koloba, soki ya koloba ezali, tokoya koloba, soki ya koloba ezali te, moyen ya koya ezate, pe tokotikala koya te. Ezalaka bongo. Tozalaka toujours soki matière eye bandeko nanga toyaka toujours na bukebi, toyaka toujours na lombangu, toyaka toujours parce que matière ezali. Ebele ya batu bakoya komitu na mama okomeli biso kuna titre ya Yagabi meto omona awa affaire ya Constant Mutamba. Bandeko nanga izaka video ya kati na zwaki, nazaki na tante ya kovanda na studio pona sala émission. Ya kovanda na plateau nanga o na sala la kaba émission ta ezalaki te nazaki obligé ya kozwaka video mosusu ya kati na tiaka maloba na ndenge moko ya bien voilà. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu kanenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali, tokoya koloba na pete nyonso soki ya koloba ezali te, moyen ya koya ezate, pe tokotikala koya na biso te. Toyaka toujours et encore parce que toyebike ya koloba ezali, toyebike matière ezali, yango toyaka na pete nyonso, yango toyaka penza na lombangu. Bandeko nanga lelo oyo ezosala pasi ya makasi, ezosala pasi mingi na motema, koya kolala kolamukaka boye na ba dossier, koya kolala kolamukaka boye na ba situation, koya kolala kolamukaka boye na makambo concernant mama na biso Gabriel. O tobengaka mingi ya Gabi Bolembu, mama tumba. Ebele abatu deja bakoya kotuna mama Étoile neza nini komelime ya Gabi nini ebele abatu mitune ezalaka ebele. Avant na ya kokota na mozindo ya kolobela makamu na biso ya lelo ekozala toujours bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Grace Yampoyi. Na pesi bambote na Mama Lisi mpitu ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM. Et pourquoi pas leur tonton Amos International, bandekonanga, sans oublier Madame Jenna Naz Kazadi, nandenge moko ya kitoko pe, nandenge moko ya malamu penza mingi makasi. Ingeta. Bandekonanga tolandana nu sport oyo tozozonga sima pona koyako. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, kimobali salakate, pe ezamukie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama pona ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mokulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolo pesima,
sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela. Voilà, la santé n'a pas de prix, la famille, quand ndenge toyeb sarabino toujours et encore, batela santé na yo, soki oko batela santé na yo te, mutu moko te, akotika la ko batela santé na yo te. En tant que mutu, eza toujours ya mutu ya, eza toujours malamu, soki monike na nzoto na yo, ozomi yo ka bien te, benga penza Gavker na lombangu, aya kosunga yo, na ndenge moko ya gu, na ndenge moko ya bio, na ndenge moko ya kitoko. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu bandeko nanga pona makambo oyo etali makambo ya Gavker. Bandeko nanga eza na ba couple ebele lelo oyo bazo panzana. Pourquoi? Parce que moi si azo koka kosimba zemite, mobali de son côté ye pe aza na besoin ya mwana, belle famille kuna pe baza besoin na ba koko, baza besoin na ba neveu. Alors mabota na libala ezate o mona soit moi si a kokine lisusu mafinga te a décider ba kabwana na mobali de l'autre côté pe mobala lobi a angana kende nani komeka libanda. Ebele ya batu baye bakana bango te eza na mibali mosusu basinamba semence na bango plutôt eza nango makasi te pona otia mwa sizemi eza pe na batu mosusu couple mosusu incompatibilité ya makasi soki incompatibilité ezali moyen penza mwasi azwa zemi eza te na baka mosusu pe eza na basi mosusu moyen bakumba zemi ezali te yango Gavker aye na ba solution ya ba femme porteuse aye na ba solution ya kolongola ka bamaki donc eza biloko il faut botir en considération ce qui a besoin na ba explication ya malonga pe ya makasi sur sujet oyo en tout cas benga numéro oyo ezo sala ba défilé na ba bande d'écran na bino ba ko pesa bino ba précision nyonso ka ndenge zalaka bandeko nanga na signaler moi muke ka ndenge ezalaka pona bandeko mosusu ya d'autres personnes peut-être l'anti émission 20h ka 20h wana ozo benga ba docteur a Gavker bandeko nanga ba R wana ba salaka te bazana ba office na bango bazalaka na ba R oyo ba office na bango ekangaka soki basi bakangi c'est fini eza mwa bongo donc botike la bango ka message bango bakoya ko répondre soit bakoya ko rappeler bino eza mwa bongo. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo kande tolobaka toujours ko célébrer anniversaire ezalaka lipamboli ebele baza lisusu na biso te ebele baza ya kokufa mais soki de ton côté nzambe azobomba nzambe azopambola ti mukolo ya lelo ozali kumisa nzambe tombola nzambe yango Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga tolobaka toujours tango matanga yaka eyebisaka nango mutu te ke no lelo nazoya lobi kuna nazokende te matange yaka na système nango na cadre nango la famille yango Étoile Nines TV na équipe na ye mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na bandeko na biso nyonso oyo bakufeli papa mama tata mwasi yaya noko toye ko présenter ba sincère condoléances na ndenge moko ya malamu. Voilà. Ingeta bokota bandeko nanga situation eye grave makambo eye kande na yebisaka bino soki makambo ezali en tout cas moya kovanda kimia eza te ezalaka toujours musala na biso ya koya ko informer bino ezalaka toujours musala na biso ya koya to solola na bino to yebisa bino nini ezoleka nini ezosalema nini eza à la une eza mwa bongo toye kovanda ka boye toye koyoka sango ya makambo ya Yagabi ebele ya batu toyebi Yagabi aza moko ya ba comédienne ya mboka na biso parmi ba comédienne oyo basalaka penza musala na bango na bolingo nyonso pe na kitoko nyonso
aza parmi ba comédienne na biso oyo penza totielaka motema mpe totutelaka tolo toyebi ke soki ya Gabi akoti sur scène apesaka makambo ezalaka bongo wana tokoki konie yango te me na kote mosusu tomonaka awa ya Gabi soki azwi likambo ya mutu amemakango likolo amemakango likolo na ndenge moko ya somo. Il y a même d'autres personnes lelo oyo ba o babando sepela lisusu na ya Gabi kala ba sepelaka lisusu na ya Gabi te pona nini o ya Gabi akoma na yebi lobela ya Gabi akontrolaka lisusu te makambo nini akoki koloba na makambo nini akoki koloba te e yaki kosala mwa mbutu penza ya makasi bato mosusu o nga lisusu na ya Gabi c'est fini. Bandeko nanga tomonaka awa ba famille libota soki bozali en tout cas bosalaka ba signe na ba commentaire na bino eza toujours bien bosali ba signe comme ça to yeba ayaki komema situation ya Belvi Kandi likolo na Belvi Kandi biso nyonso toyebi amemaka Belvi Kandi likolo pourquoi parce que ayebi ke Belvi Kandi abengisaka ye na ba film na ye te yango amemaka ye likolo les jours quand Belvi akobanda omemaka ye oh ya Gabi awa rôle na yo emonani 2 fois 4 3 fois tokomona ya Gabi akokata kolobaka kombo ya Belvi Kandi ekozala bongo amemaka situation ya Belvi Kandi na ndenge moko mabe talaka Belvi Kandi azalaki invité awa na mariage moko akendaki alati robe na ye ya Gabi azoloba keno Belvi Kandi alati robe ya longola ba ange ezalaki somo nzoka atikala koyeba te keno ya ye pe makambo ekobima na poasa to ya kovanda kaboye ebele ya batu tomoni ndenge ya Gabi nzoto na ye ekomi ebele ya batu soki tozongi na sima na batu ya théâtre soki ezalaki na batu bazalaki na forme ya Gabi azalaki parmi batu bazalaki na forme bien na théâtre ya Gabi abandaki kolata soki alati otali nzoto lobi mwasi nzambe. Mais lelo oyo chaque fois tomonaka transformation ya makasi na nzoto ya Gabi. Il y a de cela presque 4 ans oyo ya Gabi azoya kaka munene. Ya Gabi nzoto ezo kwa ikoya kaka munene poso neti ekweya. Otala penza ya Gabi loboko lobi misuni nyonso lingi ekweya to eza ndenge nini. C'est vrai toyaki komona ba réaction ya batu balobaki ke ya Gabi aza na problème ya po yango wana mais toye kovanda ka boye ale toya koyoka basango ye kokota keno ya Gabi azwa mobala batu mosusu o ya Gabi asikenda ndeko simba kisi na ngola pona mobala batu yango sikoyo ba retomber mwasi na ye kutu mwasi ya libala mwasi ya batu pe tango ye ko comprendre ke basimbela mobali nanga kisi ye pe de son côté nde aye kobwaki la ya Gabi bibaka baka ka ndenge bokomi komona lelo transformation na nzoto ya Gabi. Bandeko nanga ezosalaka pasi pe mawa bandeko ezosala pasi ya makasi yango nano avant na kota na sujet ya Gabi na lingi na pesa kaka conseil na bandeko na biso ya ba jeune comédienne bino basi botika kokota na makambo aventure te kozala comédienne eza musala ka ndenge tolamukaka na tongo tokendaka na misala bino pe eza misala toyebi ke ndenge boza boye mibali ebele bazolulaka bino mais je m'excuse epesa bino accès te kena obima na mibali lelo obimina oyo lobi kuna obimina oyo oyebi te mobali oyo ozobima na ye nini aza nango na kati na ye mission na ye eza nini mpona nzoto na yo alors tomibatela bino oyo boolandaka biso ba jeune comédienne tomibatela ka ndenge boyaki komona mwana moke oyo siana autaki kobala en tout cas eza eloko moko ya bien. Il y a de ces personnes qui koloba siana za mwana moke fallait pas abala te il faut abala obali ozo continuer kosala musala na yo toza na ba Sylvie bango wana toza lelo na ba Naomi Nufiakenda bango wana lelo Naomi ti akoma na marraine ba mama na biso mama Kalunga baza batu moko basala ba théâtre kala mama wana ti bando sala ba théâtre elle était mariée lelo obo mona inconvénient na nzoto na ye ezate mama wana azaka kazonuna na ye te botala chaque jour mama Kalunga beauté ezokotaka pourquoi parce que ya akota na monde théâtre ayebi ke eza musala akota ki na monde théâtre te ke non eza opportunité ya ngana ya kosala kindumba te eza bongo
c'est vrai makambo oyo ezokomela na nzoto ya Yagabi ekoki kozala maladi, c'est vrai ekoki kozala bisimbasimba mibala batu parce que toyebi bacomédien ebele babima na mibala batu eza kaka oyo Yagabi nde buto liboso te bacomédien ebele ata soki lelo batu bayaka kofinga belle vie ye kutu belle vie ezwa mobala batu mais combien bacomédienne oyo babima na mibala bato eza bacomédienne oyo biso toyebi tozalaka na matière na bango neti nga naza mpenza na matière na bango nyonso mobimba c'est parce que nalingaka nanga kosambwisa mutu te epuis namonaka mpe bacomédienne wana en tout cas nazalaka na bango problème te namonaka nanga naya kobebisaka réputation ya mutu mpo na nini soki mutu aponi kobimaka na mibala bato ye moko ayebi le pourquoi eza bongo donc Yagabi aza mutu liboso oyo abima na mibala bato soki eza ke oyo akende osimbela ye kisi oyo to soki mwasi wana nde yake kosimbela ye kisi bon wana etalika bango eza badossier bango moko basilisa yango na ndenge na bango eza mwa bongo basilisa yango mpenza na ndenge na bango mais biso nyonso toyebi ke bacomédien ebele na bacomédienne ebele babima na mibala bato Yagabi aza mutu liboso te pe akotikala kozala mutu asuka te eza mwa bongo donc ka ndenge ya bima na mibala bato eza pe na bacomédienne mosusu oyo pe babima na mibala bato eza pe na bacomédien mosusu oyo babima na basi ya bato toyebi bahistoire na bandeko na biso ya maboke eza bongo eza mpenza bongo en tout cas nga nalobaka toujours nzambe apesaka biso opportunité soki makambo na yo oza na makambo moko peut-être osalaki na vie nzambe apesaka biso toujours chance ya korepare soki ya solo Yagabi abima na mibala bato amoni ke lelo oyo mwasi wana nde abwakeli ye maladi mwasi wana nde asali ye boye parce que toyebi babiloko oyo ezokomela Yagabi neti ya nzoto transformation ya nzoto misuni neti ekweya babiloko wana tomona yango na basi ebele oyo bazwa mibala bato siko basi wana basi ya bandako ya mabala basilika balingi babebisa banzoto ya bambanda na bango tomona bamakambo wana esalimaka mais soki eza pareil mpo na Yagabi tosenga na yo kaka ndenge osambela kolobaka ozalaka mwana ya eglize nini azalaka na eglize na ye moko oyo basambelaka bango nyonso na babuibui eglize na ye moko na bosani mwa kombo nde place asambelaka alors tosenga na yo kaka kende kosambela kende kokota en profondeur na prière ekozala malamu ozalaka mwasi moko kitoko nzoto ya kobeba yo ka boye eza bien te oza nanu Yagabi eza te keno aza na ba 60 ans te na bandi Yagabi akoki kozala soki eza ebele ba 47 ans 48 ans voire soki eza ebele 50 ans parce que nano atikala komona te keno to célébrer anniversaire ya 50 ans ya Yagabi donc aza na 50 ans te parce que bango bazalaka chiffre munene boye kozala feti mama na feti surtout mwana na ye oyo ya mobali akolinga te ke 50 ans ya mama na bango ekende ka boye te aolinga 50 ans wana ezala penza feti ya kosakana te alors ekozala toujours bien Yagabi soki omoni ke eza mobala bato oyo ozwaki mwasi na ye azoya korevendike badroit na ye en tout cas ekozala toujours malamu bongisa na yo luka elongi ya nzambe na monde ya théâtre toyebi ke oza moto ya liboso te oyo abima na mobala bato yango naye koprofite mpe mpo na kopesa conseil na basi oyo babimaka na mibala ya bato mwasi oza fleur efanaka okoki kozala kitoko lelo crois-moi mutu nyonso azobeta lisolo mutu nyonso azolobela nkombo na yo mais ntango okomaka na ba 35 ans omona beauté wana ezalaka lisusu ya malonga te Yagabi oyo na théâtre ezalaki beauté na beauté moi je me rappelle ntango nakomaki na mboka oyo sika bayaki koyebisa biso ke Yagabi auti kutu kozala awa Gabriel ya théâtre no mituna Yagabi balo bien bayaki kojouer awa siko ya tikalaki tala kaka bato ebele badeklara Yagabi fo atikala azovanda bipai moko boye moyen na mentionné bakombo eza te bandeko nanga mais lelo oyo to ya kotala Yagabi ezosalaka pasi bino moko bolanda témoignage na ye témoignage ya Yagabi ndenge ezalaki bomona yango
ndenge akendaki France donc alingaki akufa me nzambe ya lola nzambe ya bomoi azongisa ye na bomoi lisusu yango bandeko na ngai ya basi eza toujours malamu tomibatelaka luka obala oyo ozolika libanda mobali apesa nga bambongo me ozosala deja bambongo na yo nga na konseyaka toujours basi luka mosala sala kozala te ke non parceke naza na petite ami na nga moko boye parceke naza na mobali moko boye oyo nabimaka na ye akokabela nga bambongo me soki mobali wana mpe mosala ekufi to soki mobali wana aye kosondola yo lelo soki mobali wana mpe akufi ndo okobanda oshanzaka kaka mibali me soki oza mwasi moko indépendante oyebi ke nayebi koluka mbongo okozala te ke non nakende pa ya mobali kingandi nasala boye bandeko na ngai yango ka partage ya moke nalingaki na partage na bino suka na nga mpenza yango oyo nakomi mpenza na suka partage na biso ya lelo en tout cas la famille bosalela nga partage yango kaka information nalingaki to partage na bino na nga ensemble na ndenge moko ya kitoko. Permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.